bakisa lisusu ndenge nini oyebi ki avocat du diable ambassadeur ya vote Maradona si c'est Maratana asundula mwasi ne awa abala mwasi mususu kuna na poto tunanga lisusu na yebi yango ndenge nini vote tangu yo osala ki bazunguluke na yo wana mariage coutumier ya mama bébé yaka na ba video na ba photo bandimi nini o ya Peniel bazalaki wana bandimi nini oyoyo ya Peniel bazalaki wana oyebi banani mutubalia biloko ya fête wana ezalaka bona ne pona bango bato bobengaka ba clochard na gare kuna bayaya wana siko ba masana ngai ba masana ngai tango balobaka les mirons des oreilles baye balie na bango me bayebi ke yayo aza Mario autant favorable photo te kaye manœuvre famille ya mama bébé yo kanisi ba sepelaka na vote Mario Maman pasteur, bébé, t'as la poitrine malgré abakisi cache-cœur, mais tozo mona, les deux bandes séparées, le kola ba bordure, ya boulevard ya Congo. Fotuana, barasi ya bamukuna, akima mwasi na ye ayako bala mama bébé wana exposé poitrine na ye wana za femme veuve. Nzamba sunga mwasi atika na Angola, aza lelo na France, na mwana ya votu wana. Un tel homme, bino tango boza kokende na Peniel, boza bandimi ya Yesu, to boza bandimi ya Lifelo. Bonjour, bonsoir, fidèles internautes de 3W, Plus Clair Télévision. Vous allez belé bozo landa biso de partout. Mbote na bino pese ngozali makasi ya koyeba ete bozali wana vraiment ebele bofandi liboso ya baitando eke na bino liboso ba téléphone ya ordinateur ya ba iPad pona olanda émission na bino vérité de tout côté na mukolo lelo Joël Kombe ayambeli bino lisusu o moko bolingaka mingi mingi par rapport na masolo na ye to solo na mingi par ba réalité oyo elekana kati ya mangomba na biso mais la fois passée tout ko yambaye pona kosana analyse na maezali kolekana kati mboka na biso République démocratique du Congo. Mais lelo, nous allons analyser politique, lelo, nous ongeli ba réalité, nous ongeli ba vérité, surtout mingi ba réalité. Katina mangomba et bon na mukolo lelo, nous allons kolobela biteka teka na kati ya église. Biteka teka na mukongo Yesu na kombo ya Nzambe. Et bongo lelo, mutu ona yambi ezali oboyebi malamu mingi na kombo ya frère Fortune Mbala à qui je dis bonjour. Bonjour maman Joël. Frère Fortune, la fois passée, Nicolo vraiment belé, tout solo là qui maïtali bité katekandi na lobby, ba biloko ezali sacré katina mangomba o esengeli ta mususu batekate, mais tout le monde qui que non, to yoka ki pe na basango que non, batekaka ba mouchoir, ba mususu mikate, ba biloko belé bikila ki lebele et koma ki kosala makati na mangomba na biso. Mais lelo to komi ko assister du susu na ba biloko mususu ezali sacré, ba pratique to ba service mususu o ezali sacré o esengeli amite mutu apesela yango mbongo pour que non a bénéficier na service wana neti baptême, neti ba bénédiction nuptiale, neti ba Sainte Seine, neti ba pratique vraiment ezali bongo ebele ba service ezali ebele. Mais est-ce que na mukolo lelo esengeli mutu apesela yango mbongo pour que a bénéficier na service wana? Merci beaucoup maman Joël pour la invitation et pour la mutuna. Mbote na bandeko nyonso o bozwami de partout dans le monde. Surtout vraiment bandeko na biso ba congolais oyo wapi na Congo et puis Libanda tozali vraiment na date oyo ya le 16 décembre kokanisa mémoire ya moko oyo yo akonzaka biso na mwatango muke oyo ba congolais mingi balingaka makasi papa Laurent Désiré Kabila na lolenge akufaki na date oyo yo vraiment na mboka na biso lelo awa ezali férié à la manière des hommes le rôle tozan na Congo et rozala peu important pour rappeler na bandeko mususu bazolanda biso peut-être bakoki kobungisa yango na makanisi. Alors maman Joël dans bandeko bolanda biso ba service oyo yo lobby lelo ezali sacré na rolobake bulu yekeza mingi na kati église parce que ba pasteur mal intentionné ba miyibi baza toujours kaka ndenge lobi teme na yo biteka teka ko diembela na sima ya mukongo ya Yesu po bayebi ke kombo na Yesu e koma vrai cop moko oyo tango che yango griffe makasi eloko na yo
ekotulate. Donc ezana ba biloko belé oyo ezanga mutuna makolona oyo bazwi mabe na kati ya loi nyonso babambi yango na mukongo ya bana nzambe pour que ba gagner mbongo. Nengo uti oloba tolobela ba biloko belé oyo lelo meki ko benga sacré déjà na oyebisa yo ba biloko lola ko yambisa mwana ezana kati ya ezana Bible mais ezana place te lelo na kati église parce que na loi juive on présentait tout premier mal. Donc moi na liboso ya mubali yende babande ko présenter pa ya nzambe. Mais lelo ko mona ba pasteur wana ba miyibi wana même ata mwana ya mwasi ya mibale ya misatu ya liboso nombre de faux robota nombre de faux représentés bana accompagné na ba enveloppe soi-disant et action de grâce. Et ce ko ye na ba biloko la bénédiction nuptiale ni dans l'ancienne alliance ni dans la nouvelle alliance to moni cérémonie moko spéciale culte moko organisé pour na ba marié. Donc mariage religieux bénédiction nuptiale ezalaka nango te parce que bénédiction mariage yango moko eza bénédiction comme parole prononcée papa tango andimi ozwa mwana na ye bokende bobota bosala foyer na bino bopesanga bandoi. C'est ça la bénédiction na part ya ba parents. Donc sikoyo na kosepela mingi to meka kolobela mwa mukie babiloko oyo vraiment ezali na kati ya place na église parce que wana pe ko sunga biso lokola rôle nango bengi ngai oyebi ke nga lokola sentinelle conformément na Ézéchiel 33 to belelaka pour que bana nzambe baye te songolo pakala azali faux serviteur de Dieu. Donc l'émission lelo je pense que na thème na biso kozala malamu pe to dénoncer lisusu kindoki moko oyo faux pasteur moko na kombo ya Ntwama Célestin vote azana Italie na ville ya Milan na église Peniel to dénoncer kay na site elenga Congo melokola kimuyibi na yeza ko continuer to kotika yete na muninga na yo azali père spirituel ya couple manzambe oyo babengi na kombo ya prophète Mpanzu faux prophète wana. Donc basali nyonso nzambe ya lokuta oyo yo baye ko bebisa bana nzambe ozana Kongo zala mulubo zala muteke ozala mupende ozala soki muyako zala nani tanko diembeli na sima kombo ya Yesu Masia toko belela yo afin que peuple de Dieu azala sauvé. Alors, ba service oh maman Joël ezali d'actualité ezali loko la pratique ya baptême. Baptême to ça na yo mission to loba yango conformément na ma commune nzambe kezali juste signe moko extérieur oyo yo mutaza ko laksana miso abatu kenandimi ko kufa pe ko se kwa na Yesu nazali susu na mokilité nazali ko appartenir na nzambe et totalisaki yango ke baptême ezali dekopo ya mai te tenga msa mutu non ezali ko dinda nzoto mubimba. C'est ça le vrai baptême biblique et condition ezalaka nango pe ko landa malongi te. Condition pour nous la baptiser, Isa Kouyamba Jésus-Christ de Nazareth, point barre. Il n'y a pas une offrande ni enveloppe moko mutakoki kopesa pour que ait accompagner service ya baptême. Mais na kosepela na babiloko nyonso lobi maman Joël to fandela na point moko ya Sainte Seine. Pourquoi n'a pas un Sainte Seine? Parce que eze loko moko batuba ignorara mais eza ko memela batuba malédiction soki ou pratiquer yango mabe. Alors avant de dénoncer et sengeli na moi ngonga moko ya muketo expliquer na nuba na nzambe maloba na nzambe na 1 Corinthiens chapitre 11 na kubanda na verset 23 kino na 31 toyoka nini oyo Paul azako yebisa biso yoka nabandi na verset 23. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, les rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Passage oyo ezalaka pema pona ba aventurier nyonso oyo bazako telemelaka Sainte Seine ko telemelaka baptême oyebi tango to salaka yango avant kende braza c'était terrible. Faites ceci en mémoire de moi. Verset 25. De même après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe
et la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Yoka verset 26. Car toutes les fois que vous mangez ces pains et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi c'est lui, verset 27, qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Là, j'aimerais particulièrement attirer l'attention. Il y a M. Vote Célestin Chouama, faux pasteur, apôtre ya Lukuta, commerçant na kati ya Italie. Na bino bandeko nyonso bomona kaka frère wana linga ko dénoncer bino oyo botikali na nécropole, na cimetière wana. Il y a vote. Boyoka verset 27 malam. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Yoka verset 28. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Verset 29. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Maman, ils ont français facile. Tolekina verset 30. C'est pour cela, il y a parmi vous là-bas, en Italie, en Péniel, beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Maman Joël, nini o tokoki ko comprendre awawa. Apôtre Paul a otal sabiso que mutu moko te ameka koyako le kana table du Seigneur kozwa li pape vino en mémoire yankolo sans discerner, c'est-à-dire kosala yango na loyenge. Tout simplement parce que ceux qui ont sali yango na loyenge sans ko discerner, sans ko mi petola, sans ko yebe loko yoza kosala, ezali coupe moko. Il y a malédiction, il y a jugement, il y a condamnation pour nous. Beaucoup sont morts et puis frappés. Maintenant, maman, qu'est-ce qui se passe dans le to comprendre yango makomi na nzambe que condition il faut ko yamba d'abord Yesu ko tambola na sanctification pour que tant oza ko mela makila penzo tonankolo oza vraiment ko se souvenir que un jour Yesu aleka ki ne kuluso afuta ki masumu na biso pour lelo biso to koma bana na nzambe. Donc eza lisusu ko mema yo lisusu na crainte plus ya nzambe. Déjà on est aussi en mutu o azana maturité aza ko comprendre asali choix ya koyamba Yesu. Sikoyo ba image oyoyo bandeko basunga biso toza komona ba photo e salami na Italie na Péniel. Faux pasteur wana boza komona botala nanu teni ya mwasi na ye mama bébé mwasi ya ngani parce que pasteur wana za ba race ya bamukuna abanda ko kema na ngola akei poto basombeli biye atika mwasi akenda kozwa mama wana bozomona malgré bakisi cachiker mais poitrine eza exposée na miso peuple de Dieu to yebite soki nastru to azalaki na posa ya ko exciter ba jeune frère mama pasteur bébé dans la poitrine malgré abakisi cache-cœur mais tozomona les deux bandes séparées le kola ba bordure ya boulevard ya Congo tozawana te. Alors nenge boza komona wana vote muyibi kile lokola balinga ko raté date ya le 31 décembre te abandaka ko préparer yango banda kala alobi boya ko sala alliance nangai alliance wana peza kaka mikolo te ndenge bozo mona mameza même na ba vidéo ba photo kaka nde bozwa po connexion ezate na mboka na biso. Donc famille mobimba papa mama même na bana na bino ya mikie boya na enveloppe bozwa sainte scène alobi sainte scène oyo eza pona batu bazwa baptême te
Donc cela veut dire eza sainte scène o eza biblique te o discerner eza sainte scène ya kokota na kati ya alliance pour que Nzambe apambola bino na bana ya mikie bazui ba sainte scène mutu nyonso za na kati ya famille yaka na libota na yo opesi enveloppe. Alors sikoyo na Bible sainte scène payante et salamawap. Déjà moi na oyo azana 4 ans, 5 ans, 6 ans, nan vraiment a eu conscience que pour na ko discerner le bien na le mal, pour na ko sala choix ya ko ya na ngambo ya Yesu tango o melicie sainte scène ndengwana. Donc tout ça ko comprendre que biteka te kalelo et koti na babiloko oyo yo eza sacré le rôle ba sainte scène mais soki bosali yango na loyenge eza ko mema malédiction ndenge totangi. Sikoyo tala makambo oyo yo vote Celestin Chouama asali na kati ya Italie zongisa lisusu papa photo ya mwasi na ye mama pasteur liboso ya batu wana nyonso pona ko séduire peut-être frère moko ngaka bomba moi 10 euros na ya lobino na leka na pembeni na pesa pona mona ntolo ya mama pasteur en live. Vote wana barasi ya bamukuna akima mwasi na ye ayako bala mama bébé wana exposé poitrine na ye wana za femme veuve nzamba sunga mwasi atika na ngola aza lelo na France na mwana ya vote wana un tel homme bino tango boza kokende na Peniel boza bandimi ya Yesu to boza bandimi ya lifelo panzu vote mukuna Kankenza, Kiziamina, Denis Lessi, ce sont des gens à ne pas suivre, y compris Léopold Mutombo Kalombo. Maman, Babiloko ebele ozomona ya loi. Topé même kaka na nouvelle alliance, soki osali yango na loyenge, eza coupe ya jugement pona yo. Totangi yango, mingi baza frappé na ba maladie bizarre, parce que baza ko discerner te. Alors, par rapport ya action de grâce bino bandeko ya Peniel boyo kangai po vote muyibi wana azako kosa kabino boya asali sabino alliance ye moko zana nu akima mwasi divorcé remarié po alanda mama beba zalaka na mwa mikie na ye alliance nini o vote ya kosali sabino me bandeko na Italie bokola. Comment vous avez battu que Nathan o to komi Yesu Masia na Matthieu 24 verset 4 alobi prenez garde que personne ne vous séduise. Na vérité ou réalité to sala ki ba fermissement to comprenant ki yango na enseignement na biso sur la rédemption que nous avons été rachetés à un grand prix. Il y a aucune somme d'argent, il y a aucune chose dans ce monde o ekoki kozala comparé na prix à âme. Mais Yesu a koufela kibino ne kulus. Pourquoi bolingi kotika na simplicité ya évangile te vote muyibi kile na Italie na Milan kuna akoti sabino na captivité. Alors ayebisa kibino boya ko sala alliance na ye na mabota na bino nzambe nini oyo vote azana ngo o akosali sabino alliance bandeko dimanche oyo yo boyebisa vote papa la kisabiso na Bible Sainte scène o et salamaki accompagné na enveloppe. Et puis le loteng bazo yebisa bandeko que non, action de grâce égale enveloppe, c'est faux. Nous courons après le temps. Bozwa babik bon noter ba verset quand nous parlons des actions de grâce na Bible, tozoko mona yango d'abord d'une manière générale eza prière et remerciement. Ce qui est dans 1 Corinthiens chapitre 14 verset 15. Kuna tozomona yango c'est action de grâce en rapport avec le parler en langue. Quand tu parles, tu pries en langue. Dans 1 Timothée chapitre 2 verset 1er tinade kuna tozomona action de grâce comme prière pour tous les hommes. Dans 1 Timothée chapitre 4 verset 3 kuna tozomona action de grâce comme prière pour la nourriture. Si je mange matembele nangai wangila nangai avec action de grâce atabo yebisinga ke mama wana tekela kiyo biloko wana za ndoki ngai na rendre grâce na nzambe na sanctifier yango eza nul et sans effet. Et encore na Apocalypse chapitre 7 verset 8 tozomona yango lisukuna comme prière ya remerciement. Enveloppe et action de grâce na Bible na église eza na place te bandeko
toloba na munoko nini mama Zela na Bible matière ya kopesa tozana ba offrande libre conformément na 2 Corinthiens chapitre 9 verset 7 à 12 kuna tomoni principe de base que chacun donne comme il a résolu dans son cœur et non avec contrainte ndenge muyibi ya vote oyo achie mwasi na ye lokola ba danseuse ya ba orchestre wana tokotanga kombote batikaka ba poitrine libanda mama bébé répands-toi offrande dans l'église toye na Actes chapitre 4 verset 34 à 35 il mettait tout au pied des apôtres voilà toye na Galates chapitre 6 kuna tozomona droit ya prédicateur oyo batindi yo okende kosenga te mais mwana nzambe o azako yamba maloba na nzambe il a la responsabilité de penser aussi na muto azako te ye maloba na nzambe et na Galates chapitre 6 verset 10 kuna tozomona yango que chrétien n'est pas seulement obligé à kokabela kaka motei en accord avec Galates 6 mais na verset 10 tozomona yango to sala yango na ba nekonyos na étranger na mupaya na voisin na yaya na leki na papa na mama mingi na bandeko na biso dans le Seigneur et non ki muyibi oyo vote asaleli bato na Italie. Frère Fortine Mbala vraiment ba vérité na ba réalité oyo ezali koleka lelo kati na mangomba na biso mais Frère Fortine quelque part ka ba scène na nzambe wana c'est comme si ba action de grâce wana to ba enveloppe pour ba accompagner na ba service wana ya monde ezala ta musuki no pour musana nzamba sa la prière enfin que non a toucher penza motema nzambe. Mais maman olobi biteka tekate et loko ezo sala ke batu ba mona Frère Fortine aza impoli Frère Fortine alingaka batute c'est parce que ba lingi ba diembela na kombo Yesu menga totangi na yo na 1 Corinthiens mwana ya 5 ans opesa ye sainte seine azako discerner te bon sikoyo pona même ba mikolo sainte seine ngo eza biblique bana wana nyoso moni bazoya na ba famille wana ba pesi ba enveloppe non seulement papa pesi enveloppe mais moi pesi enveloppe ya famille ndenge boye bongo po bosala alliance na nzambe ya vote na vote tata wana malgré âge na ye aventurier escroc ba yebani ba circuit na bango na Samuel Panzo oyo asala ba dega na Italie escroca batu ba mbongo ya immeuble asombisa bango kuna lelo yo akenda ko se réfugier na France kuna koma père spirituel ya tente évangélique mususu manzambi je pèse bien mes mots c'est un tintin Tentaza tente mutuna ye sala bien parce que ceux qui mituna bango bande ko sala bien c'est-à-dire ils avaient le Saint-Esprit bazana na ba pensée moko renouvelé par le Saint-Esprit balinga ki ba tord de sens ya évangile te donc ndenge baza ko raisonner hors sens à la lumière des Écritures baza ba fou parce que il marche en ennemi de la croix le rôle baza ko comprendre évangile na simplicité na ngote baza na folie mutu aza fou aza tintin il n'est pas différent des dessins animés. Voilà, Frère Fortine Mbala, tout comme vraiment na suka émission na biso, lelo vraiment to lobeli biteka teka na kati ya église, biteka teka na kombo na Yesu, biteka teka na sima mokongo ya Yesu. Donc oyo basali na nzambe nde Frère Fortine lobaka ba faux serviteur, o bazali ko tordre sens et évangile lelo bazali ko yiba bana na nzambe parce que selon ba écriture nulle part au tomoni que non pour basali la prière pour que soit baptême pour que soit lia sainte scène pour que ça la bozong sabo esengeli elandisama na quelque chose esengeli elandisama na enveloppe na yango. Frère Fortine un message bana nzambe lelo bazolanda yo à travers mokili mobimba à travers 3W plus clair télévision. Merci, message ça d'abord pour supporter nga bolimbisanga peut-être ndenge na mataki mais ba bêtise ya boy maman epé sakakanda. Oyo comprendre yango ke koteka ezebele mais na simbika ka point ya sainte scène to balancer na ba photo ya vote to sali lecture pour na kotalisa ke non nous avons intérêt de crier parce que bino bomo na kaka sainte scène nzamba céleste vote ntwama mais tangu bosali yango conforme te na maloba na nzambe boyo kozwa yango sans discerner Peniel, bino ba famille nyos bozala ki wana vous devez vous repentir. C'est avec peine, douleur dans mon cœur que je suis en train de dénoncer toutes ces choses. Donc maman,
toza ko exauter bana nzambe mutu akoki koya kotekela yo eloko moko te na sima ya kombo na Yesu. Vous avez reçu gratuitement, donné aussi gratuitement, et tomoni kaka échantillon moko osombi na loyenge Sainte Seine osali yango indignement conformément à ba fondement biblique osa sous la malédiction. Donc eza le rôle neti ongindisi vote à la manière des hommes, et puis sur le plan spirituel omi lakeli yo moko mabe po okendeli felo. Donc peine na yo eza plus au s'appauvrir awana c'est pour enrichir vote et sa femme ouais tika katolo lokola ba danseuse et finalité nango okeli felo. Bandeko siko boye bisanga évangile angwa douceur to saeli bino ba enseignement de base na vérité ou réalité bolingi pe kolanda te siko tant toza ko dénoncer ba criminel évangélique na Congo kutu bande ezebele soki na lobi na banda kotanga ba lobaka ko na tanga ba komba ba luba bongo na ba Congo kuna oya komba nzambe père spirituel ya bakimbangiste grand nema to dénoncer asa luba te maman o couple o ba kufa ba teke o langi o ba saka ba luba te mais soki totangi balumbe belé, il n'y a pas un problème, tu as un problème dans le monde. Mkongo azana na kamba kuna koma nzambe yoso mona nzamba ki voter na il. Donc siko tolo ba na monokoni. Mama, papa, elenge moi sipe mba to beleli. Ceux qui vont finir dans le monde, gloire à Dieu. Ceux qui vont mourir, on va se repentir, gloire à Dieu. Parce que la Bible nous dit pour finir que celui qui est pur, qui se purifie encore, que celui qui est souillé, a s'essuyer encore. Le col yoki coupe et jugement, et ça dans le mot de la fin, voilà, merci beaucoup frère Fortune Mbala. Merci maman, merci beaucoup. Merci. Voilà, fidèle internaute de 3W Clair Télévision, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Grand merci à Papa Lambiaï, Madame Reti Biaï, à Soleil Dango la papote 10 en match, et puis à Popol qui a été derrière la caméra pour vous faire de très belles images. On se retrouve pour un prochain numéro, toujours sur votre chaîne de vérité. Au revoir.